Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante, Maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. La grande famille, Karaneng Balobarake, Kosal et la Bino Penza, ezalaka devoir pour Nabiso, Tolukaka Koya, ko servir Bino Pobo, Pesa Biso, Ozali confiance. Yako s'abonner à Wanakati ya B52 la mignonne officielle parce que ma chaîne est zrala ma chaîne est ebele mais bo pesa biso penza o ezali opportunité yako pesa biso mo ba mato inabino donc c'est pourquoi moi votre humble servante Maman B52 je vous salue tous au nom de Jésus et je vous bénis. Voilà. Family bota, elengi kuna. Balobi tangu moyini azoko tepa. Biso kuna musala ezo sala nini. Musala ezako continuer. La grande famille, lobi déjà to monaki déjà maman na biso bella abwakela ki biso déjà to benga ngoni. Bande d'annonce moi de miniature déjà ezawana. Bon excusez-moi biso a malili donc c'est-à-dire na malili wana malili otokomi na ngwawa mungongo ezoko kendaka pamba mungongo ezoko bebaka pamba likolo ya nini ya malili. Voilà la grande famille toyelelo tomeka ko beta lisolo biso ngana bino elongo to solo la nanu. Famille bota nzamba pambola bino bisika bozali badina chou ba pesha lover nzamba lola wana amona bino po soki bino te mawa mingi. Filme na biso ezali koya balobi mama kioma alambi lisusu. Filme na biso eza déjà soboke na poste na nga bogomona filme moko eza wana chemin du chaos. La famille, bobi poani na seki na bi chemin du chaos, na seki to na tangi titre o. Non, makambo eza. Tant bela lobi makambo pas se bandi, c'est-à-dire makambo pas se bandi. La famille, j'espère que bomoni titre nanga, mais avant to kota na moboko ya likambo oto yeli lelo ah, vous allez maintenant moi café chauffé na mamungongo. Avant to kota na moboko c'est-à-dire na profondeur ya likambu oto yeli lelo na tongo ya lelo na midi ya lelo na poko ya lelo bandeko na ngai tokosenga nanu merci mingi na famille bota mobimba pona musala bozo sala ba film meurtrière bandi si koyo to mona ka basson malgré moko moyinya olukaneti ba créer moi le roman pour nous déstabiliser mais tellement famille bote si comprennent que musala ele kamaloba nebele yango e sala la grande famille de B52 la mignonne officielle meurtrière ezawana la famille na kata meurtrière to moni to zomona je pense que lobi total qui 16e épisode lelo toza le 13 lelo le 13 mai. En tout cas, je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire na ba ebanson o babotama le 13 mai. En tout cas, nzambalola amona bino, nzambalola abakisela bino oyo ezangi. Eza mokolo na bino lelo biso bana me tozalaka na problème ya mutu ata moko te. Tozalaka ata na likambu ya mutu te. Bana ya famille bota oyo nyonso tu babotami na mois de mai. Bazalaka atana likambu ya mutute ato oza famille bota te mena yebi ke bana me baza bana moko oyo nzambe on dirait c'est ça 5e mois tant azo sala 5e mois bitika na lembisa mo mke akoti 6e mois. Donc moi je clôture ce mois de mai nazo ko rappeler lisusu le numéro s'affiche là soki ozali na
Posé à souhaiter maman B52, bah joyeux anniversaire. En tout cas, vidéo na eza bienvenue. Au Tindel biso yango kaka na WhatsApp. Tozo soit déjà, tozo récolté déjà ma vidéo. En tout cas, bato bolingara maman B52. Ma vidéo na bino eza bienvenue. Attends moi vidéo à 30 secondes, il y a 1 minute pour na souhaiter maman B52, bah joyeux anniversaire. Et au salanga y plaisir yamakasi. Meurtrière eza wana la famille to moni ndenge ekendeli ndenge zo kendele. Tomoni ndenge dinana asiliki pona nini kozanga koloba vérité. Na relation nyo surtout vérité za malamu makambango yango gelo kimbimbi ya yazo nako tshela bino boyoke. J'espère au moni titre. Gelo kimbimbi na ebite sortie médiatique na minute eza pourquoi aye ko apporter nini. Aye ko bakisa pétrole na moto. To aye pena ko la sortie médiatique. Tolobaki les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne te sens plus à l'aise là où tu es. Bon débarras. Et ce qui est pourquoi? Avant de continuer dans notre analyse de le théâtre. Galère qui mbimbi na oyok sabino audio la famille alobi. La famille di bota ezaki so bo sa la réunion. Bazu ba téléphone yo surtout bo chip à côté mais c'est normal. La famille, est-ce que vous savez qu'il y a que je ne pouvais pas répondre parce que j'étais au boulot. C'est seulement ici chez nous au Congo. Téléphone. Mais c'est normal. Parce que c'est un secret professionnel. Ce qui n'attend wana gelor de konangai kimbimbi. Omona kike ezamabe. Pourquoi natawana oloba kite parce que bino monde bozoloba ke omoni ndoki belela noki mongongo ekufa. Ozeli na nutango sali scandale ya matongi to boyi te biso so to tonga ka oui. Ngapena na nzibi to tonga ka makasi. Biso so to za ba hypocrite. Yes. To za ba na hypocrisie ya makasi. Mais tango wana ngelo ko pesa nga passe za ani na grande famille de B52. Muta yo otonga mutu muninga msusu pa na yo. À se sentir très à l'aise. Yebangone mutu na otonga mutu pa na yo. C'est de la même manière que mutu wana aoke kotonga mutu msusu, aoke kotonga yo pa mutu msusu. Parce que elle se sent ou il se sent à l'aise ya ko beta masola batu msusu liboso na yo. Et tangu ya yo ko beta ayo kotonga mutu pa na yo, quelle était ta réaction? Yo contribué à quitter. Pourquoi pas na minute on attend tonga ki mutuana oloba ki na ete ke non ndenge za bo etala kutu entel aya alobi na ngabo obomba ki parce que tu voyais ton intérêt. Tu voyais ton intérêt mon frère. Hein? Et mon frère toti carapette. Tobo ite si to yeba déjà boloba ke Bellevue aza ingrate, Bellevue aza hypocrite, Bellevue aza boye, ton dimanyon surtout wana yasikezate. Moi je ne trouve pas importance ya au sorti na yo au sali awa. Pour ya koloba makambu ya oye bande koleka na Bellard télévision. Oza professionnel. Mais ça là qui professionnalisme na yo papa. Ba chaîne eze belende yo moko lobi oza pe artiste. Va jouer d'autre part. Que nous continuer œuvre na yo parce que Moussa les a yo maye les a yo mutoko yo ko maye les na bongo na yo azate. Pourquoi bolingi kaka kombo ya bela fo bo matisa yango la miniature bo matisa yango bo zuba trombone bo pou pour na kombo ya bela. Ah boloka omoni makama mama étoile bimi ale pion yo po yo lingo za mo lupe mana sima wana. Or que ça grand nan babenga abino bana grand ce qui buta régie ce qui mutanine babenga abino oza grand technicien musala na onde gangela yo elobela yo nde musala bele zo gangela ezo lobela ye non ngande na zabwe so na lamba kitoko na lamba bilo na tiena mesa batu bale o bale wana nde baoloba besengande olambi biloko kitoko fumbo penza ekoki mwamba mwa libaku ngamona omikumisa teke na lambi fumba kitoko mutu il faut batu balobela misala na yo ke yo moko yako banda ko s'inventer modèle yo e ko s'inventer boy eza pasi pe mawa pona bato tozana ba wana mokili tozo e baté to vivre na nani hein la famille ozana mutu malamu lobi mutu na tanga moni ke intérêt na eza lisusu te wana ale abandi ko lo baba sottise abandi ko lo baba bêtise wana nyonso pona nini motema mabe motema likundu
motema mabe motema likundu atangi kombo ya quelques acteurs o bajuaka na participaka na Bellard télévision alobi bango ba naître ba misusu ba naître ti mutu musu peut être ndimi alingi na azane place moko alingi na la place mi bale misatu mi ne mitano te soki gesho ako aza indépendant eza lié moko alingi so samsana ye Maman Marie-Hélène andima zo samsana ye botangi sko bakoma batunyo ba naître po ani botangi koma ya anote po ya anope na Bella arochaka kutata makolo te lo banzamba sunga kaka po rien n'est impossible à dire. Pona nini te boyeka kotanga bakombo ya ba artiste o balekanaka na Bella production. Pona nini wana nyonso toza ko luka kaka ko tia pétrole na moto o ezopela déjà. Mama étoile hypocrisie moko teza wana alekanaki alobike ayebaki babengaki akendaki ko jouer et puis tango ayeba zo bane bienvenue chez les bakouk de Sila tout et tout et baseki tout s'est bien passé. Et puis si la yemoko ayeko pese susu nini pona tournage ya samedi alingaki kuta futa yeme yemoko lobi te si bo futinga bo futanga susu ti bo lo bakeo mama étoile zong sambong a zong sambong na ndeni po sala de amusala so bino bolongo la ba tableau ya sala ki tambie mais mama étoile zongi sambongo te azongisa comment bon énergie na ya ko bebisa transport na état na ya ko bebisa parce que za musala na ye eza musala na la famille to landa na ndeko na biso gelor to yoke nanu na émission moko asali ayo koloba makambo po bango balobaka ke makambo eza mais makambo ko pe nyonso si to yeba ya sikezala te to landa nanu pour que mutabi bon ten na minute yo à part ka ba technicien baronde bakoza la libre ya kokomeka kosala babiloko mususu ya banjingi banini on a te mais oyo ayebi que azali awa na biso en tout cas celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Mais c'est normal. Est-ce que ba autorisera ba to bazala naître malgré zo jeune na Bella oyo ba naître za banani Poisa Gesho. Bozolanda la famille. Il y a Pierre Ndombas. Il y a Omar Kabong. Poisa Bobo. Pas 5 ouais. Mais on a tangi 4 hein. Malobi 5. Bato ngana yebi. Tunde na moni la bomba oza net ne bangwa. Congolais, est-ce que Bozolanda ne bino moko Bozolanda pour nous tirer bino on a partir de l'émission au Basali. OK, la grande famille de B52 la million officielle. Donc et puis ça participer mawa. Tolanda. Bolanda. Si je connais tant ngani tina na za net. Mama étoile. Net. Na sortie médiatique na za net. La suite est honnête, papa. Il s'est racheté, il y a déjà qui. Il s'est racheté. La place où, ouais. Botali a un côté habit de confiance. Ah ouais. Nous sommes retirada, il y a malembe. Papa, on doit retirada, moi, il y a bien. Yo si ma bomba, bah, c'est quoi? Akasi. Bah, on y a tout, bah, c'est quoi, yo. Je remets à l'objet que aigle, je salue. Bongi sana ndaku na yo ake ubongisa ndaka ba voisin mais ça vrai ndaku wa ndaku na mo fana ribonga na nguti donc tout le bagende mama étoile alobi que belva kanga mutute tout ça eza lokuta na be biso ba kope beba mama image poani so ba kanga ba tuté poani la famille na tena pose place wana ndeko la biso gelora alobi que biso makambo na biso beba po ani na makambo image. Comment makambo image na ko beba parce que tu es un spécialiste, tu fais ton travail. Partout où lingo samsa na o sali o sa spécialiste. So mon de place là ba okangao. On va nana te. OK, mais maintenant on va nana pourquoi parce que tu avais un intérêt mon frère. On a un intérêt mon kono banda to Hollande, tu continuer. C'est pas pour so il peut pas kanga ba tu biso no que tout to sukaka wana pourquoi et puis ce que moi savon no mke ko pesa côté et comme le problème les règlements et quoi qui na carte structure
na miso tout oyebi wa toyoki bato barenela bayebi bakoya oloba te baoloba mama mosusu bayebi afandoli msana nazokolia mpenza gato mpenza na mwamba po moto enregistré te osala namonaka mwa réunion boya biro bino tout batelefone mais c'est normal oh mais oui bonjour j'ai sali Ignace mais oui kobana na cordon bino tout batelefone mopandi c'est normal ay to isko nani na restaurant moi réunion moi ça ba restaurant trahison banda chez biso au trahir menace bandi puna au trahir loko katai yo anoyi kuna muta liberté te bandi ko bazana ba liberté to ke tourner par nani yo basuka au fini mama na ngai ngana bandi o tourner sur panneau te basuka rien ne change papa. Ça veut dire que tu peux savoir pas les raisons, n'est peut-être à s'embrasser et pas petit frère n'est Jérémie. Tu peux c'est maman raison. Tu peux c'est raison. Viens à Moutakala. Tu vas noter ta film ou l'air, ça va tata nani Jérémie sala. Au tal ba film be mon papa na miniature. Et puis papa la mata miniature ka soki côté kuna ba bombarder pour mon pas film mon papa la mati miniature. Ata tourner ka mon na miniature te. Ni consigne. Pour nous ba technicien boye. Même si nous va te ko final ko chaite. Papa. Est-ce que miniature ça m'a banda kuna ba? Miniature et ça avec inspiration et technicien. N'imposition bala moko ke te ko sa ngo boye zong sa ngo boye. Na kati na wana la famille musala nyonso tu so bomoni misala bela eke kitoko parce que azala wana a coordonner a sala boza bebozong sa boina moi savoir mukie o azara nango siko soki mutu a sa seloko na ye azo coordonner yango mabe eza wapi ndeko gelor po ya lelo o bandolo bake o boebum nyonso to zoloba na ezaka kimutema mabe eza kimutema mabe. Tout le monde a gabé les cannes émission awad. Habillé babenga kete po ni sa alobeli pesi la. Ke babenga kete po ni po si l'anniversaire na lobaye ni. Ke non etika abenga papa le na Gabriel Kalamine te ba jouer na SB. Gabriel alobini babenga kete kala na po na nini. Donc c'est eza mutu na mutu azana parti pris na ye. Botika Bellevue kondi avant dakimia. Mutu akoko pekisa mutu kosala eloko azate. Tango azoko se retrouver babiso soto to sala misana ba compagnie. So na moni ke na compagnie na savoir nango na compagnie na e match te. Na ozo peut-être salaire moko ya malonga te. Ezo concorder na ba capacité na ngate. Na ovanda wana te na kokende. Pona bi ke naza comment je peux dire ça. Donc Naza nakolo bangonde ni konzambe nanga. Donc naza prête ya kosala nyonso tout parce que nami yebi. Siko yo tangu ba okango yo za technicien spécialiste et tout. Ba okanga yo vandika wana me ozolo kama longa to vandeleni. Mutema mabe. Ba beti swelo moko wana pour mona bo chango ke ono banda gelo kimbimbi akena na matériel nae. Ba image comme ma bella production la Bellevue TV. Moi mi te mama be moi mi te mama be biso toi na problème te. Et c'est bien que le goût et les couleurs ne se discutent pas. Ata ba qualité za mabe. Mais to consommer produit à maman na biso. Tozo supporter ye na musala na ye azo sa na ba collaborateur na ye. Musale koti boye au lieu to ya to banda ko finga na qualité ka ya image na biso ya mabe na qualité ka ya ba miniature na biso ya mabe mais total la manandenga jeti so ba compter 5 premières chaînes o ezo tal la manandenga bulu yekete Bellevue télévision et ça na kati. Donc la grande famille à un moment donné faut tika biloba loba. Il faut tika biloba loba gelo kimbimbi ozaki ona na Bellevue télévision. Nyon surtout oyo monaki na ya malamu na ya mabeka yo mondo yebi. Et alors tango monike
eza sous moyen te po na yo zala wana okay mais kede na ovanda ki ma continuer musala na yo sala ba image na qualité en Hollywood tika biso to vana biso na ba qualité na biso ya kinchwaka oh la famille to tika kimute en abeko meurtrière ezo le kawana famille bota kandi to ebisa biso ke bango na malobebele na mafinge bele biso koto musala ezo chonfuna famille bota le bala wata ni pune ba charge famille bota elengi kuna yo famille bota na longa famille bota na koma nani yo nani. La grande famille, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez. Les autres cas ko dénoncer qui mouté mamabe ya bandeko oyo ezala ki ozana mutu ozo kantaye mutu nzamba sala mais OK ana makani simo ko mabe na mitema na ebo ezala na ngopona yo batu bazala wana loko batu loko bagelo kimbimbi rebi ya la famille eza makamususu otalika ndena zena mutu ana bola moleki ebele. Nul n'est parfait. Moutounyo soit na ma bene. Tolo bateke bela aza bolamu. Moutounyo soit ma bene. Mais so lingi moutou. Bolamu ata salelo ya mukie e ko bomba mabe o moutou ana sala. Mais so monika moutou. Azena moutou boy. So ka ya zu problème a ya bandi ko bimisa ba makambo o ndeko ana zana ngo soto amudeko ana. Seke ndeko ana. Mtima mbi. Et le babiso ba Congo. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir, ma grande famille de B52, la maison officielle. Je vous aime énorme, je vous aime tellement beaucoup que nous avons apambola bino biska boza to sala ngo kaka. Tout ça là on kaka ndenge tout ça la rate. Lelo déjà j'espère que lelo za le quoi déjà maman bois qui déjà titre il y a film ozo banda. J'espère que lelo za la 17e épisode il y a meurtrière. Tout le monde déjà dit nana abomi libala, tout le monde déjà kuna ba maman étoile na papa jia ba ebi déjà que non ceux qui moi na bonga kufaki ezala ki pona Davina moi si oyo ndeko na biso ada ayaki kochana ndaku to ebdo ba sekele ebimi. Basekele bimi déjà donc lelo j'espère que eza épisode yasuka en tout cas tozala wana mobondo kande tozala kande tosala ngo pona koyamba épisode yasuka ya film na biso meurtrière avant film na biso yasika e banda nzamba pambola bino na bandeli sous la famille. Le 31 c'est mon anniversaire, il y a le numéro qui s'affiche là ce que vous allez na vidéo lingo CP ça mama B52 na ma vidéo. Merci déjà parce que to senga to ko ça 10K mais na bokasité na bino to lekisi to comme na 11K en tout cas de grand merci na bino ce qui binoté mon boulot. Numéro WhatsApp, les que s'affiche wana au bas des écrans. Tinde la biso vidéo, non, il y a 1 minute 30 secondes pour nous souhaiter maman B52, bah, joyeux anniversaire et aussi la plaisir ya makasi. So petit chiffre zali, eza ma bête, s'appelle isumute. Ils appellent isumute bon te. Obi maman B52, moi 10 chiffres ya ngo. Maman B52 a OCP là. Voilà. Nzamba pambola bino, j'espère que ceux qui sont zongité ngana bino to kokutana nambalasima. Bisous, bye. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino en tout cas Gédéon électricité eye pona ko salela mboka awana Afrique du Sud musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité kosala construction kosala misala ya ndaku ozana posa ba installer le DSTV ozana posa basalela yo misala nyonso ya ndaku olingi ozana posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino
Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu
plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokolia mo zero. Lo bezala kina 10 yo bokolia kona 1. Yango zo pesa posa posongisa nga bébé na mbuluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.